www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Bienvenue dans notre site Poto na Poto. Lelo tolobela masolo ya bafi ndenge baza bakomi ko landa match lokwa bana mibali. Yango to lelo na komi na Masina na quartier 3 na direction ya Siforko bandeko mingi vraiment bafi mingi nde ba côté kuna nde bazo landela vraiment makambo match yango. Bakomi ko beta ba Paris foot lokola bana mibali kota la match lokola ba garçon. Yango to leki vraiment na komi na Masina poto yebeleza vraiment nini. To ebite eza ba fi bakomi juste kolanda match pour na mibali na bango baza ba joueur to bazo beta Paris foot pour gagner quelque chose à cause ya médiocrité ya mboka to problème nini. Yango tozo leka na micro ya Poto na Poto. Bolanda boza toujours connecté na site na biso pour boyebela basango yango. Merci. Ngai naza journaliste ya chaîne. Lelo tozolobela sujet ya bafi bandeko basi ndenge bauto landela mabali ndeko dike tokomi ovandi awa lelo tozolobela na chaîne na biso Poto na Poto sujet za bandeko na biso ya basi baokolinga nini mabali bakomolinga nini bobeta baje ya Paris foot tozosala vraiment succès makasi en équipe et ça sur base de quoi? Sur base ya problème économique ya mboka ya to eza juste bazobeta na bango kaka to mpona mibali na bango mpe babetaka bien eza nango kaka mpona mibali na bango babetaka te me eza je oyo bato tu bazobeta yango me mboka mpe tellement mwa difficulté ezali yango moni bato ebele basi base kaka na kobeta baje wana me eza nango vraiment babete neti nga babetaka na yango te me bato mosusu babetaka betaka na bango yango eza yango vraiment ndenge balobi keno eza mpona pose ya mboka nde mboka makambo ezotambola bien te mboka ezokongana te to eza toujours babi yango basi mpe babi te mibali mosusu basofere mingi basusa mboka te biso mpe kosungaka bango ata na kobetaka parifut na kotalaka ata na mobale toyebaka soki mpe ocontribue en plus. Bon, eza selon raisonnement mutu neti baoyo nga nayeba ndeko naza na bango babetaka babetaka mo te mpo mboka eza boye bandeko na bango so boye te babeta yango mpo aza na posa ya kobeta yango eza je yango eza foot balingi sport mingi yango moni bazalaka na susi ya kobeta yango wana. Merci ndeko. Tozokoba toujours kuna bandeko na biso na chaîne na biso ya Poto na Poto tozoleka siko place vraiment babetaka jango ya Paris po toyeba soki baevolera ndenge nini na je na bango yango bato babetaka ezala combien bato bafutaka mpo babi problème komeza na mboka mbongo ezomonana te me bato bazobeta kaka baje wana makasi. Tozokoba toujours na micro ya www.potonapoto.com tozolobela sur Paris foot pourquoi bafi bazobeta Paris foot ezocontribue quoi na vie na bango en plus ezobakisa kobeta Paris foot bazobeta yango mpona kolandela mambo ya match bafi mingi bakomi kotala match tozoyeba te eza nini sur base sur base ya mboka to nini yango bakomi kotala match bakomi babeta ba Paris foot balandela yango mambo ya bale mpo balongola basusi ou bien mpona okima mwa charge na bakota mibali na bango nde bapesa moko ya bita mpe na débrouiller na lukakano nabeta mwa Paris foot mpe bakisela yango mwa quelque chose parce que kobeta Paris foot eza soki oganye mwa mbongo moko ya bien donc nakutana ndeko mwasi awa nakomi okota ntina baparcelle parce que natuna bandeko sur Paris foot yango namoni ndeko mwasi mbote mama mama kombo nani kombo na Whitney mama Whitney lelo tozolobelela sur Paris foot sur biso basi nde tokomolinga kotala baya makambo solo ya bale sur makambo ya bale pe Paris foot sikoyo mpona yo eza nini eza mabe to malamu? Paris foot ya mabe te mpona ngai eza nango bien
eza kaka ndeti baje nyonso ndenge ezalaka baje loto nyonso ndenge ezalaka okobeta okotante chance comme mpo kokozwa comme mpo kokoperdre mais biso tobeta yango ndeti ngai na banda otala match te mais nakoma otala match mpona okolwa kaka koyeba nde nini je nango ezokendele mpo ebikisa yanga deux fois mpe obeti boye ya mbongo moke ose sauve na Kinshasa yango bino mo boyebi kaka Kinshasa nde ekoma mboka moko ya pasi soki odebrouye te mikakatano ebele taka mboka oyo soki ozangi mawa plein soki oyeba okanga ta suki te kosala mosala moko boye te fo lukaka odebrouye osan sortir yango natantaka nanga chance aire moko nabeti natali match ndenge ekende nde je nango so nalongi nabiki na jour wana. Donc pour la yo ko gagner Paris Foot c'est ça ko longa ko gagner la journée. Bo gagner ndeti ba combien ba monter ba combien? Ah, selon mundele ka ndenga otela, selon mundele ka ndenga otela. So ma siko Paris Foot ango bo gagner ndenge nini besoin ndeti ba combien? Ça combien pour l'embêter? Bon, ça selon bongo nanga na cote ya équipe ndenge yokendele. Soki na tie ebele na ko gagner pe ebele. Soki pe na tie mukie o gagner pe mukie. OK. Merci maman, bandeko balanzo na micro ya www.potolapoto.com. Oui, et kamba mi bongo na mokambi Lamine Ndovo, on a benga bongo mosakoli na pese bambote sikaza. Ndeko tozo pese mo excès ya ko boka mo bandeko bazana oyo yebi kaka o boka mo libangi sala bien. Banga. Na pese mbote nanga na Grâce Keya, mama na Kevisia, pese mbote nanga na Chamulenda, mama na Manoash, na linga bino mingi, boza yanga ya mutema. Merci beaucoup. Nga na pesi mbote na ya parti les nécessaires na Mboka France, wana grand frère propre donc. Na pesi mbote na Judith Limbakila, na pesi mbote na Moïse Tamuzi FM donc. Na pesi mbote na Alram Limbakila Fefa, oaza bongo directeur privé na nga directeur à famille. Dans Alram, la PC Bambote Belé, Sniper Serpent Noir, la PC Mbote, la PC Mi Porsche Mbote, Tala, yo moi ça pembe donc. Merci beaucoup. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a un mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est belée, il y a un Congolais, P.A. Congo. C'est belé, ma benga du nord au sud, de l'est à l'ouest, ma benga besoin de sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, Vandi, tu sais, il y a une promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plates, ça va client, là, non, donc, là, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tu as dit binopé, tu sais bino, chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous aussi pour la Nakati. Et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV. www.potolapoto.com www.potolapoto.com www.poto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec Lamine Ndovo babi moto epela
moto epila na poto na poto. Kembo 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 alege mboyo lele. Kembo yo mama alege mboyo lele. Tobine la gangolo na hosana. Kembo alege mboyo lele. Poto na hosana. Kembo alege mboyo lele.